et nazala na omaina na ba petit na ba Romeo ba swingi nazo épaté bango mabeso na tangi ba papier na ebisi bango bi mais ne ba komi boy c'est que théâtre zaraboy. Et d'ailleurs jusqu'au il y a lelo ce qui professeur Nzei ou aza président de la fédération de théâtre azu ko pazanga obenganga te après Malewa ndé ta on allait au lia babula de ton zoi ida au lia babula funa Malewa oui mais na ezaki pe scénario na komaité na komaki amoté tellement ba grand comédien bazalaki ba fiston sai ba isobe comédien bakasi bazalaki alors ganga film bazala moko ngas ko na kati ya ba comédien on a ebiki baza makasi na comédie fallait qu'on a bima na kati na bango tita film za Malewa ngamo na komi ouais parce que na kutana ministre moko bonga bisinga na uti na Nigeria na moni ba comparer na Chukuma mais Chukuma c'était millionnaire qui est modéro. Ok idole ya Joe akufa na moto na yo ya Ivoirien na comme nani Rafat Isabi Clinton mais Rafat akufa millionnaire to vivre bongo pour ani pour tous a délaissé pour tous a délaissé oui yango monique to vivre bongo pour tous a délaissé et ça pratiquement impossible na musala o biso to yebi to ko vivre bongo notre beto li sola professeur Nzei wana chaque fois il me voit il plaire mais tout tourner film moko ba sans s'interdire les kaki na chaîne biso ya Maboke TV ils allaient ba ivoirien production Maboke TV mais réalisateur ba ivoirien équipe technique mon bezaki ba ivoirien na ba un champion non toi tu es là toi tu es champion mais na ibisi bango to jouer na bien go il est trop cher là go comment est-ce qu'il est trop cher tandis que idole n'est pas recrutement c'est-à-dire au moins dans un groupe moko ya théâtre ba loba yaka ato sala théâtre était trop on considère un troupe ya théâtre comme une école balaksa ba une école kene na ina tu tengesa na mutazwa ya ofele na groupe salongo ezaka lipati na beauté à lipati petite sœur na quartier azu ya côtier mutu to banako ya kuna nosa test il faut que le temps oyo ça la test et kitaki nango pe na ba groupe Simba ba groupe sans souci à l'époque et kitaki nango pe allez et ko koma manger ozo kansaki soki boka kota ili kamna biso ngana kende sona kete ce qu'on a beaucoup roboya sona boyina passer de la fois pas boyaki aboyaki a bien retourner na nous pas deux groupes on a deux livres à la fois tantôt il est pasteur tantôt il est acteur ce qui acteur est simbité à Oliana qui pasteur songa acteur est simbité na Oliana yango congolais kasi faut un bobo ya kokufa nzala yango bobe pisa musa po nzima kokufa nzala ngai na kufa nzala pona musala ezala bien papa kufa nzala et les enfants to kop musa za ratapa théâtre netinga modéro faut na zone théâtre pour na créer cop parce que na zone théâtre tu na créer cop moi ba bêtise ba bêtise moko na sala loba na théâtre ba bloko ba terme yo loba wana non kasi yebisanga eti non yeba ndi ponga na bigina na loba bêtise na rola bloko la te parce que bloko mo betara bozo soki basi mais maman ezalingala soki na zutele bakiza ko nango non bo bazo kizenga na bozanga koyeba allo basi baye batu banabo na nozela basi baye c'est une question basi ba mila basi baye na maya malili par exemple mais si basi baye na maya malili basi baye na maya malili n'est-ce pas banani baye na maya na malili basi oyo baye na maya malili ezalingala odiro ba bêtise mais ozo courant que ba sepelanga na ngote tango ba biloko ya bongo tant que ba benga ka o la film ya Mundele Prince à New York 2 Batuni Eddie Murphy pitazo tuna semi ngai na bota quelque part et semi bisi oui tant yozo que nous luka une femme idéale na no que luka évangile idéal
maman na film au président de la République à Talaka. Pour le bamina français, congolais vraiment, il est très compliqué. Et puis à Zakanda. Pour le bamina français, yo ça poto vendra na poto. Oui, bi ba blo nini oyo ça makana poto. Yo comparer novelas na makamudira lobaka. Je pense pas. OK. Mais tu es d'accord avec moi, Lingala nde sonaka. Mais sonaka mabeto mais ça nango. D'ailleurs un film ils a raté bantouté. Biso mona film ils a bantouté mona film et mindele ba bimse la biso mo film. Ils a raté éduqué masse. Yo bisanga ni film. Mais bien ramener ça fait des éducateurs de masse. Ta ba ba bino bo mémé le côté na théâtre à part groupe Salongo. Boima et le côté boya kana babuzo bana théâtre oza d'accord na bat baloba bongo. Mais novela c'est charabino miso pasté mato y pasté. Tu comprendre l'histoire par rapport ya bino et comment moi la moi biso to ça ba bantu. Nous sommes des bantu. Non, tu vois biso tout à l'heure. Nous sommes des bantu. Non, tu vois biso tout à l'heure awa Gloria. Nous sommes des bantous pays aux alaka développés parce que nous sommes des bantous. Tous autres karaka kanase. Ya modesonga atambo mutakana babo biko loba. Soko tambolo mutakana bala na koloba mais yozo mona ndenge na été a bato bazolata te wana eza kichuna bango mla msunga na été na kolata bongo te parce pona ngai obikenga na mondele to banga ba filmer biso pona biso ba bantu nga na mona poto bandibu bazawa te bandibu baba africain mais biso na bantu au monde to zanga ndenge lati boy limbi sangai ya ki bantu na bomi nzoto na nga na libanda te mais otika mo libanda te mais na tunyo so eza na kibantu otoboli zolo na kibantu na yebike ba indien peut-être ba culture na bango ba be kibantu na pa na yo donc kibantu na biso zo mona ka na cinéma oya biso ba congolais Gagi a Gianni na Ririta c'est vrai qu'on a choc. OK. Je l'aimais beaucoup, un grand acteur. Moni Kambo basala on a choc te. Il faut maîtrise, ngaza na maîtrise. Na iko comprendre la réalité mususu na bien il fallait pas. Mais ça déjà trop tard. Donc non comment filmer à Bongote, on a yebi penza te histoire ngweza ndeni. Voilà. Faut senga la bonne pardon. Même né dans le babo c'est ça pardon. Il faut s'intéresser na pas bien regretter qui pour na Gianni mobi pour na 20 ans. Tu avais parlé de Gianni pas bon. Né dans le babo ça pardon. Yo kasi pardon faut le bana mutuka pardon tant on reconnaître. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant,
photos vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB Son. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Tout le ferveur de Gloria Olangila, méga star de la presse congolaise et une américaine perdue au Congo et tout en France. Je dis merci à tout le monde partout dans le monde. Vous êtes branchés sur Image Prod. Aimez, partagez, vous ne serez jamais dessus parce que chaque fois on reçoit des invités, toutes tendances confondues. J'ai dédié cette émission à tout le vrai. Merci à toi. Ma-même Iline Zembatos Pepe Lambetolo. Merci à le véritable Kodini qui a Willy Moucheni. Des bons séjours à toi en Qatar. Lui, c'est grand maître choisi Matata, ange adorable. Bientôt, on va se retrouver dans la France. Ça va comprendre qui est choisi Matata. Pourquoi pas aussi à 10 ans, la agence privée à Syrie, à Confiance, Syrie, Marcadé 31, Victoire à 57, Bonus Sango, ya Ordi Paris, 20e Simbelanga Paris, Namaboko, ya Jojo Ngonda Email, la taille avantageuse, papa na Natal Kelvango, na Mutatonga, Soma Banda Kobeli, je te salue, tu nous suis, merci à Fabrice Simulele, Toko Kuta na Lyon Kalate, Namboka ba Fabrice Simulele, ba Blanchard Kabanga, ba Papi Kaembe, les boss, Venga Mbem Poutou na Mandara, les sisters, à la Bissos, savourer en gros parce que aigle Mobutu fallait pour sera là samedi prochain on déjà na rata Lyon bon tableau lemba pour moyo za na Lyon toi ta tableau lemba ba couleur de thé ba orange ba vert ba rose ba bleu ba rouge parce que ko yinda samedi au surtout longo le 6 to kimba on a Bordeaux le 13 juillet 2024 l'artiste fallait pour pas le 21 septembre aussi l'artiste Héritier Gucci Watanabe bon réseau à toi mais le 21 septembre, Rosala Awa, tout savoir avec l'artiste Héritier Gucci Watanabe, et si vous allez, Zamba Peso Somakas, Obika, yo Ebika Nzamba Ebi, et ça, les bien pour l'équipe, bien pour Nzamba Lingue, les Carabons, Héritier Gucci. Merci à tout le monde, aimez, partagez. C'est une émission spéciale aujourd'hui, Gléo Lang, la méga star, reçoit pour vous après 6 ans. Je le reçois aussi dans Nenga Mekili. Lui, c'est qui? Yamodero, l'homme de foufou, l'homme de boule. To reçoit le membre belé to reçoit nenga nord ko na nenga ya Saint-Denis awa na porte de Paris na l'entente de Robert Ansoye. Merci à beaucoup à vie quand le ngaba fête ya Blaise, merci à toi, merci à Viem Pakalowi yebe to za na rata mabele awa. Merci pour la présence et merci à Tango Fort, merci à tout le vrai. Si Jordan Miss est là avec moi pour faire plaisir à faire basket Guy basket Héritier basket Chango basket ba mon de Yamode Gloria Olangi. Boni yaya. Kitoko na elengi. Tukuta ya nenga mekili. Eza bandal te, eza lemba te. Eza benda Paris. Bandal c'est Paris. Paris c'est Paris. Lemba c'est Paris. Paris c'est Paris. On est changé. Paris c'est Paris. On fait changer. Paris c'est Paris. Vraiment. Un mois dire toi Hollande aussi Image Prod donc voilà bon nini ba tous balinga ya modé. En tout cas on a linga bango na sala musalo po bango baza. So bango baza tenga pe na salate. Oui. Donc chapeau na bango. Oui voilà, il y a modé bon séjour aussi à Paris. Merci. Merci Olangi. Vraiment. Et ça long de temps comme à Paris. Elengi. Boka rêve après l'eau là-bas tout va arriver à Paris. OK. Ah mais oui, so mutaib so ngali ngango tabuki lokuta. Donc maman na sentiment na bi merci Seigneur. OK. Et après nous développer à Moni Paris. OK. Tout dans les solo beta quoi. Dans un aéroport à Njili ou comme l'aéroport à Charles de Gaulle, la différence c'est il y a deux aéroports en Eza wapi. Solo beta côté ça aéroport à Njili za nzambe ya limbisanga iba konza mboka na biso vraiment ba yakawa tomba zonga ka vraiment poni basala makambo mo boité o biso photo sepela aéroport Angile za poni to benga aéroport Angile tango komi esika avion tele magana na masina
to benga ngo aéroport Angélité to benga ngo esika avion télémara na Masina isa aéroport et puis misalité na moni 3 aéroports na moni aéroport Égypte na moni aéroport ya Grèce na moni Charles de Gaulle boye vous Pascal ouais mais na ebisio aéroport na biso aéroport to comme na Égypte au moins une différence. Ah mais oui. Comme na Grèce. Antenne. Ah oui. Lengi moko impossible. OK. Oui. Na ko misu koto même dans Nathalie aéroport na biso modéro plérin. OK. Na bi menzamba sunga vraiment pour ils ont révolté nga mabe. OK. Oui, révolté nga danger. Nzamba sunga pour vraiment biso se mobiliser qui pour voter ba konzamboka na biso. Ouais ba konzamboka na biso faut na retour na ba se pelisa biso ba umbu na bango auto voter ki bango. Balonga osa biso ba kanai. Danger. Voilà, donc quand on dit l'effort vraiment différence on a surtout na milieu à aéroport à Qatar réseau betabiso donc bossa l'effort tara montabi aéroport antenne et qui aéroport international Angilo za na commune en si je me trompe pas tant au moins déjà aéroport il y a Égypte il y a pays surtout ceux qui tiennent aéroport il y a Turquie to lobani ni bat aéroport à Turquie donc on a ko lobaté ceux qui tiennent aéroport à Dubaï c'est aéroport même Mayele qui nous aéroport na biso Angili donc ba kondero ça biso bientôt comme ministre en soit juste au thème mambo ya ba au thème mambo des fois akene ministre en soit il y a transport bo aider biso na vraiment makasi ça biso bien merci beaucoup ya modé to zonga mwamba moi sima moi vite fait pour na mutu moro bato bano balanda role ba linga ko ndo lera fufu ba histoire na hote donc moi vite fait qu'il est là qui kalano na kilelo moi briefing kamba moi pour nalinga théâtre depuis mon enfance nalinga qui théâtre fort depuis mon enfance na kenda na mona mindondo Pia Sonam ya Solange azo répéter na groupe moboé na commune à Lemba na bio sa théâtre na yawana na répéter père abetanga ebende na 86 père abetanga ebende binanga c'est que faux cop ebende papa ni akobeta moi ne ebende boy na gena groupe salongo shaba ebisinga bibiso ozwaka ba tolakisa ba tout théâtre était on a fait shaba il faut que na ina to na inas na baela na ngango na mutu viena nga lumusa zungai aketi kanga liboso na chic choc loenge nde na moneka ba répéter na bi jamais donc ndenge comme groupe ezalaki ndebi bazo répéter donc chocho viena nga zunga aketi kanga na pléiade ya Mbuta Masebe obesika na moneka ba kanto wana nini na 2000 je crois wakana commune Lemba OK aimnanga bon yolokolo lingango mingi pour ya ebi quoi c'est vieux depuis 1979 il est mon vieux aibi ndenge ninga no linga théâtre binanga kota tauna ye na pléiade na kutiba kanto Roméo donc pléiade venza ezaki groupe moboé na éviter groupe abata mayele groupe moboé non so bo jouer ni mo bo so côté aka cantona Roméo bazaki belé so au sentiment na groupe ya bata mayele groupe ya batu ya mayele batamali ngo banini mbatu bana ina na kati nde par exemple des chaba bano fokende ina bana ina na kati donc donc na mona penda ke esika o ngana na luka nazala ezaki ne wana ye moko Mbuta Masebe mayele moko impossible wana ya lolo mayele donc nazaki na plaisir ya ovanda na groupe wana donc aka ndenge destin za kanango biso na bakanto toke na biso ngai na kanto tozo diriger voilà ndenge ko sala kepe makamba mokindenge ezalaka kanto akenda ye asali pe aye susu na côté ngati kali na académie des stars modéro voilà côté le roi chef voilà yo tke ko gérer banane ba de soupe ba na bimisi ba nebele ba gesho donc ba Batista ba Minata ba Mirma ba Blandine Mafuta donc ba nebele
différence aux heures au salle théâtre tant quand bazar qui n'attend ba yo tikala qui tu vois la différence ana wapi non yo kuti ba kanto yo yambi pe batu mususu na été tant kuti ba kanto na za ki chef ka par ya lolo ba musu bazali ba chef te na kuta ki kanto chef OK Masebe Emoko et par la grâce de Dieu nga pétant na ye avec un talent nga chef directeur de production directeur à pose c'est qui facile na ko sala théâtre routine ndaku et là où tu parlé tu d'habitude déjà ba oui na sens que yeba na succès papa peut-être ba kanto ya ba succès ba ça ya ba combo ye zaki facile ba yamba yo ba pesa we sika margebe so ba na ba commune moko et logo ezaki bien et kuna na kutaki batamaele na lobi te respect et ba sentir ce que Django pe talentier donc en tout cas va vivre na bien to ça maintenant il nous fait la force oyebi kuna zaki oyebi te totiki yoko ekiliba no oyebi lelo ni asiko yaki na bango ba kanto ba pesa kite oyo yaki na ngotango tali bango siko vando moneke loko oyo asiko oyo nango o ba kanto bazaya ko pesa te pona biso zo musato yaka na 1+1 donc non sauf que na lingaka recherche makambo musa na saka na saka recherche fort donc musa na salaka na linga pena na yebango trop bien na sala recherche nango makasi natanga mise en scène na correspondance OK mari batinda ko inoke ndaka na opete et nazala na omaina na ba petit na ba Romeo ba swingi nazo epate bango mabeso natangi ba papier na ebisi bango bi mais ne ba komi boy c'est que théâtre zaraboy et d'ailleurs jusqu'au il y a lelo ce qui professeur Nzei ou aza président fédération de théâtre azu kopazanga obenganga te sanga binenga na découvrir mutuna yo zaranini na kati les grands metteurs en scène appellent ça cours à mise en scène na ba Belgique na ba Côte d'Ivoire donc animanga na mise en scène tout ça ni séance mo ya travail ngana ye abisinga bino to tu es savant OK professeur Nzei o isa TV ba ko c'est la mutu makamutu to ka opo ba Rolanda opo ba okatele so ozoko sawe professeur Nzei abisinga bi toi tu es savant professeur Nzei na miso gauche au présent OK ouais abisinga toi tu es savant ouais la séance mo mise en scène voilà poto biso to ya mbona ndaku na bandaku to tala mutu mo asika na monde théâtre ki tata no efula ki o makasi Vieux serpent après Malewa nde ta on allait au lia babula fufu nde tozwa ida olia babula fufu na Malewa oui mais na izaki pe scénario na komaite na komaki yango te tellement ba grand comédien bazaki ba Fiston Sai ba Isobe joyeux anniversaire à toi Fiston Sai Mavinga oui joyeux anniversaire à président Fiston Sai joyeux anniversaire ba comédien ba kasi bazaki alors ganga film azara moko nenga siko na kati ya ba comédien on a ebi ke baza makasi na comédie fallait ce qu'on a bimana kati na bango tita film eza Malewa nga mona komi yo to komaki yango nga mona komi na bi non ça nini pourquoi to na Malewa bon na créer ce tableau moko wana Kalunga non yebiso ke mutu moko yaki ale sibula fufu yo mutu yebisanga pito mutu moko yaki ale sibula fufu okamo ngana yebiso zokamo sibu la nanga na dibul OK tableau e komama été yaki nga sur place avant na tourner na talaki ndenge président la DSO bazo tourner ndenge président Fiso ça zo tourner donc na tembe ezaki mbali boso ba chona bango non OK mbali boso te nazo ba pièce on ndenge ezaki bazo tourner donc na tembe batiko le espace te bazo mitikela na espace te intelligent que nazali na bimeli siko wana donc muta siko film on a ponanga OK ouais par la grâce de Dieu voilà na bimela ki wana OK voilà je suis avec Yamodero, on va en parler plusieurs choses aujourd'hui parce que l'artiste a na katami ki la poto bato boyeba ki artiste déjà koma ki Yamodé lelo bat balobanga na Kinshasa que théâtre na biso ezaka ya ba pauvre ko kolobani ah mais par rapport aux autres oui bah ça a raison par rapport au Nigeria aux Ivoiriens biso to na C yali kamamboka bango mboka ba tombola bango ba chapa maboko ya on allait la ke na kufa te na mona théâtre ndenge zo ganga ba tongela biso ba industrie cinématographie
artiste ayeba na valeur à salaire na ye soki mutu aza na besoin pakaloui il faut ayeba ke pakalo mboka mutu yepesa producteur caché à pakaloui pour pakaloui mpe na tour na ye abanozongisa taxe mais c'est désolé mboka il faut pesa caché pakaloui pour tourner la film na yo il faut autant président Fiston ça il savait pas tourner la film na yo il faut autant. Pour vous, comment à niveau, il faut considérer un ministère ou quoi? Parce que on dirait ministère de culture et art, vous avez considéré oui. Grâce parmi bateaux, mon ministre plutôt la culture, balobane makambo, na moni ba ministre culture est belé, to moni bango est belé. Donc dina habité place na biso. Tout le monde est sengata qui bat chabisota pour subacho ministre qui ti on est aux élotés. Ce que l'on est ça la raté bat ministre qui tu morota mon théâtre to musicien on est ezangaka parce que bat musicien to auto comédien na beto comédien ce bat musicien to comédien na zapeka sûreté auto professeur moya ina je ne crois pas d'abord parce que tout est ambolaka na likolo après kitina c'est cause un ministre mais tu n'as pas na force ya bosala oyo zokanisa ouais parce que nakutana ministre moko bonga bisinga na uti na Nigeria na moni ba comparer na Chukuma mais Chukuma c'était millionnaire qui est modéro. OK idole ya Joe akufa na moto na yo ya Ivoirien na comme nani Rafat Isabi Clinton mais Rafat akufa millionnaire donc mais ma bible mo ba rafale ba arme biloté par rapport au monde que ya modebo vivre na matolo bilo mo plutôt ils ont dit encore ba producteur basakana na bino c'est archi faux to vivre bongo poni pour nous a délaissé pour nous a délaissé oui yango moni que to vivre bongo pour nous a délaissé et ça pratiquement impossible na musala o biso to yebi to ko vivre bongo. Notre béton, il sera professeur Nzeiwana. Chaque fois, il me voit, il plaire. Il m'aura vivra bien. Et le problème, c'est ça? Non. OK. Il plaire. Il plaire. A me manga na casting moko boye ya mindele na mindele. Film mo félicité. OK. A me minga na casting wana na sali casting mindele ba beta maboko boye. Non, bima mundela siminga mundela otala ngai au comprendre ngate na mutu. Wana mundele memboka na mundele je te dis normal. Mundele. Mais tout tourner film moko ba sans s'interdire les kaki na chaîne na biso ya Maboke TV. Ils allaient ba ivoirien production wana production Maboke TV mais réalisateur ba ivoirien bango équipe technique mon besaki ba ivoirien na ba un champion. Ah non, toi tu es là, toi tu es champion. Mais naïbsi bango to jouer na Go. Babi Go il est trop cher là. Go comment est-ce qu'il est trop cher tandis que Idole n'est pas Kwedi. Il est trop cher parce que bon ba pesa musala valeur bino bozana ba caché ba fait par rapport ya combo ya il est trop cher parce que mboke kotali kam na bango. Mboke kotali kam na bango, mboke kota makambu na bango. Kabiso ba tozala ba industrie na ba Tanzanie ba esima ba ba industrie cinématographie. Il est trop cher parce que film on a félicité et yaki ko sa casting na ina pourquoi? Et ko sa casting na ina parce que ba bi toza moins coûté. Mais to yibi musala. Voilà. Boyebi musala ndenge ya modozo lo ba mais lo mo el ka musara batu pe odo ba lo barango. Ba théâtre ngo ba groupe ko botamara chaque jour surtout de Cambo et baby siso et baby sebino so musa marase mambu internet. Merci. Tout le monde nga ça la groupe, tout le monde a sa leader, tout le monde a linga. Moi je suis contre il y a babiloko ça la makabu et tout comment obengango recrutement. C'est-à-dire au moins dans la groupe moko ya théâtre ba loba yaka ato sala théâtre était tout on considère un troupe ya théâtre comme une école. Balaksa bat une école. Kene na ina. Tu t'es ça na mutazwa ya ofele. Na groupe salongo ezaka lipati. Na beauté à lipati petite sœur na quartier zu ya côtier. Mutu to banako yako na nosa test. Il faut que le tanga oyo ça la test. Et kitaki na ngope na ba groupe Simba, ba groupe sans souci à l'époque et kitaki na ngope allez
Et comment manger? Parce que le comment vous pouvez leader. Bon, ça va tout par rapport. Il y a aspect bassin zoto. Il y a mon ça c'est pas problème. Ça c'est pas problème. Attendez l'angote et bien angote maman. Le roi le bara bien. On est longa bien. Tout ça ka couper action. Couper action ti. Bon comme ici motostar. Ça c'est pas un problème. Sauf que Mouto a recruté ou on a escasa professeur. Le problème là c'est ça. Le problème là c'est ça. Na cause yo boye na formé yo. Parce que je suis professeur. Oui. Donc, on considère un troupe, il y a théâtre comme une école, il y a théâtre. Est-ce que tout ça a une école à théâtre? Le problème, c'est ça. Vous avez une école à théâtre, oui. Il y a des professeurs, aux autres abattus. Mais au moment où il y a un professeur qui joue dans un groupe à moto, il y a un lobby. A bengu a peso moi $100 ya modo sa théâtre mais mo atangela ngo classe telo côté azu a bien modo rejouer rôle bo ondimi mamuto ana atana au moins asalika asalaka denzo nzingi internet ozo kanisa ke soki boka kota ili kamna biso ngana kende so na kete ce qu'on a bo repo boya so na boyina passer de la fois pas boya qui aboya qui a bien retourner dans nous pas des groupes on a van deux livres à la fois tantôt il est pasteur tantôt il est acteur. Ce qui est acteur et simbité à Oliana qui pasteur, ce qui est acteur et simbité dans Oliana. Il y a un Congolais qui faut un bobo à Kufanzala, un bobo qui s'amuse pour nous dire Kufanzala. Ngaïna Kufanzala. Pour nous ça les a bien. Papa Kufanzala et les enfants. Ton cop nous c'est arrêté pas théâtre. Netinga modéro. Faut dans zone théâtre pour nous créer cop. OK. Parce que sur la zone théâtre tu nous créer cop. Et là on est théâtre et puis ça y a modéro. Yango pari. Et avant to koma awa, et là on est pesa, on a le passé na yo, ya modéré oui. Olongoli au point. Ah to koma na to comité. Na mata avion sans visa. OK. Oui. Avion ya maman Olive? Non. Ya wapi? Toge point noir. Ba bakata ba okamwa. OK. Ba Tito, ba Kalunga, ba Simba okana loboko. Non, oui, donc producteur abinga fona mata. Déjà mon abango talika boy non. Ba téléphone est sonné pour ouais mata. Na matina ya maya na kiti na point noir déjà ma point noir sur on senga passeport bata passeport na bo na visa te ba mo ba lali na na oseka e ba bani na ba photo na retour de même avion matiti pied ba ici que déjà mais ici que non tout le monde a matita ka ba photo ndela avion pilote au kamwa bimi il est qui. OK te le repé ça ya wana non na l'action ka somo el kambongo. Peut-être un secret professionnel. Secret professionnel de l'obika yomoko. Le lo ba kizarao pe oya ba kizarayo le lo OK oza parmi ba comédien oya na moi babilo mo ya bien na monde de théâtre. Moi ba bêtise ba tangela na bêtise moko na sala lo ba na théâtre. Babilo ba terme yo lo barawana. Non kasi yebisanga eti non yeba le ponga na bigina na lo ba bêtise. Ngala rolo babilo kala te parce que bilo mo betara bozo soki basi soki basi. Mais maman ezalingala. Ce qui n'a pas kizako nango. Non bo baso kizenga na kozanga koyeba. OK. Allô basi baye batu bana ko nando kozela basi baye c'est une question basi ba mila basi baye na maya malili par exemple. Mais si basi baye na maya malili basi baye na maya malili n'est-ce pas banani baye na maya na malili basi oyo baye na maya malili ezalingala odi holo ba bêtise. Mais on est au courant que va se perdre. On est en train de faire bongo tant que va bien la la film ya Mundele Prince à New York 2 Batuni Eddie Murphy putain zo tuna semi ngai na bota quelque part et semi abisi oui donc yozo que nous luka une femme idéale nano que luka évangile idéal. Maman a filmé au président de la République à Talaka. Pour le bamina français, congolais vraiment, il est très compliqué. Et puis à Zakanda. Pour le bamina français, yo ça poto vendra na poto. Oui, il ba blo nini oyo ça na poto. Yo comparer novelas na makamodero lobaka. Je pense pas. OK. Mais tu es d'accord avec moi, Lingalande Sonaka? Mais Sonaka m'a béto, mais ça nango. D'ailleurs, un film, ils ont raté Bantouté.
biso mona film eza babantu te mona film et mindele babimisa biso mo film ezaka te éduquer masse yo bisanga ni film mais bien ramener ça fait de l'éducateur de masse tant ba ba bino bo meme le côté na théâtre à part groupe Salongo boma et le côté boya kana babuzo ba na théâtre on est d'accord na ba ba bongo non groupe Salongo ezali une émission où il va nous salam en français pour nous côté à peuple congolais on a groupe Salongo tant groupe Salongo té émission mo ezali ko salam en français na OZRT à l'époque pour nous côté à congolais tu t'es ça na tanga sisi classe na ye aye ko singa na directeur na ya RTNC ya OZRT que elonga na français a ko mosala mo na lingala wana abanoté abatu sur scène omoni ba merke ba kotsa biso ke baza fort sur cinéma Jean-Paul Pape 6 Pape nani Pape 6 a kotsa biso film Yezu na cinéma o jongo le logo mo déclarer que naza nga acteur o bala mama guerre dans cinéma et kokotisa yo makambo moko ndire ya solo tu t'es ça na comprendre que pour battre bien il faut toi nous ça la mo ba séné il y a ça ya buzoba c'est une émission éducative toi nous ça ba séné moko boy pour na côté ya peuple congolais yango créa qui groupe Salongo na ye azo comme théâtre de chez nous le quoi théâtre ça makana salle il y a ba no Salongo na télévision et qui filmé yango comme qui théâtre de chez nous rien à voir na filmé. Comme vous savez, ça film. Ah mais oui parce que c'est filmé. Mais film on va baiser bien té, ba film na bino ming bato. Parce que Kanya ka pesa bien té. Tout ça là sans s'interdit ah on a bêté le solo et bah il faut rien. Tout le monde apprécie. C'était ba bêté là qui on m'a beaucoup. Bon ça la censure entre les comédiens parce qu'il y a un moment peut-être un monsieur comment côté sur mato il moi passe mon inquiétude vous battre banda qui a pesu qui mais novela c'est Charabino miso passe mato il passe tu comprendre l'histoire par rapport ya bino et comment moi biso tout ça ba bantu nous sommes des bantu non tu vois biso tout à l'heure nous sommes des bantu non tu vois biso tout à l'heure awa gloria nous sommes des bantous pays aux alaka développés parce que nous sommes des bantous toujours tikara kakana se ya modesonga atambo mutaka na babo biko loba soko tambolo mutaka na barabara na koloba mais yozo mona ndenge na été a bato bazolata te wana eza kitu na bango mlam songa na été na kolata bongo te parce pona ngai obikenga na mondele to banga ba filmer biso te pona biso ba bantu nga na mona poto bandibu bazawate bandibu baba africain mais biso na bantu au moins to zande to zande na mona ka ba musulman ba romizinga kaka na été quand maman ba sona ba romizinga kaka boy na nzoto na habité mizwa baromizinga kaka boy mais biso au monde ba mindele ba kolata ndenge ba bakenda na ngo wana bon yebisa na culture na biso zanini culture na somme de bantu to mi respectar to bo baranzo mizwa ndongo lati boy limbisa ngai ya kibantu na bo minzo to na ngana ko di banda ta mais otiga mo di banda te mais na tunyo so ezana kibantu otoboli zolo na kibantu kana yebi ke ba indien peut-être culture na bango wa be kibantu na pa na yo donc Bantu na biso zo mona na cinéma oya biso ba congolais ya to bo mamboko yo biso moko sans les savoir il faut te changer mentalité na biso yango to zo ba pe signification ya voter utilité désolé. Voilà, je savais qu'il y a modé. So besa ça la différence ba tete ko leka lelo yo mo même les le ka banzonzinga nzonzinga ko leka oko sala biso analyse neta ke motamaye le nzonzinga théâtre za total kalo kwa ba bino so leka pas et pas velolo ma CB ba groupe évangéliste ba groupe Simba na différence la différence ko ça la biso aujourd'hui ba bazo travailler biso do travailler biso zaki bena boy pas o mela na canto et la répétition ko ki canto ke répétition oui bena sima bena boy pas a ben o vieux au répéter au répéter de l'état mais le je ne pense pas biso on répéter OK et puis sans répétition neni bo les canaux la télévision mais le président va répéter à tête la président répétition ah mais oui le président va répéter à tête bon recouffer OK si ils ont répété
À l'époque, quand on a fait ça, quand on a sur place, on a créé des problèmes. Est-ce qu'ils arrêtent Marambo, ils arrêtent le lot que le groupe leader a 5, quand on a 10, Bassinaye, oh, il est comme le moi ça président, oh, moi ça président, nous avons aussi battu. Nous avons un documentaire à cinéma. La plupart sont battus par moi, c'est un bal balingana. Ils des sexes opposés, ils ont un at. Ils ont un déni. Toi, moi, c'est un bal, beaucoup de jouer si comme on dit simbio senti pendant que dinga siminga buna basimba ngabo été na mekana na ba groupe ça autorisé na ba groupe ça autorisé mindele gut basala te na bi pa na bino to kina mindele yo kena mindele ka po nga na ba ndenga biso ba groupe na biso bango ba kenda na ngo bongo biso sikoyo no na Congo ils autorisé na groupe ya mode ko linga no ba 5 po ba bi ko za makasi ko to wana non so comme 5 peut comme exagéré comme exagéré 5 pourquoi 2 castes des pays ils ont exagéré au salon non ok ba kizako mama lokuta hein donc ba betela nga masolo boye tinde bazaro akize na ebite mtu ça so vérité lelo ya mode pas on groupe comme on a nini wana lokuta wana modéroté wana bina lokuta eza lokuta wana lokuta makasi ceux qui na cheo litoi au boy na yo tu restes toujours actrice. Tu vas finir sur Ayaka, faut tirer tout. Non, dans le lobby Soki. 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 Dans le lobby bien. Soki. Soki. Il y a modé. On a ça monto. Gloria Koya Boyfou. Gloria Koya Pena Boypa, Nathalie Pena Bongabi. Oh. Bagunanga. Gloria Bob Sangaya dans le lobby. So boy na otika l'actrice. Bon so boy ngana pour ça ne boy bo location comme moi so ngam no perdre. Ok. Ah mais oui. Et ça laisse son maman balba que ceux qui en a dans le binde balba ceux qui yo aux ara moi c'est il y a mobile il y a Blondine Mafuta et moi Mimi Kabongo ça surtout ba ko c'est la roma quand ba ko si aux ara retourna ba on a plateau ba isa binoni o ba on ba lo bande ya solo ba ko si rimane za lokuta ba artiste alemba bazara batakisi basimba kisi pa ya lumus mtasimba rabio na lemba yewana mtatipesa rabio asaila rabio makambo archifo qui c'est à volonté à mutu ok na ba proposer de na mutongo pa ebi ki a proposer ngata le musu c'est mon grand frère tu vas ni mbula na mbula to la rane sika moto la muka yekuta linga kutu te yo ka kutu ke non dans sa bêtise. C'est non, Babetiste Mamba qui se peut avec catcher. Mais oui, il est catcheur. Il est champion de Kinshasa. Ah ouais. Il est catcheur. Il y a Sarah Catch. Que Babi a fait Sarabino. Non, c'est faux. Moi, pas mis bateau à Simba. Archi faux. Bon, bah Simba biswango si koto na eloni. C'est faux, archi faux. Archi faux. Beaucoup faraba pauvre, beaucoup marobé la raba. Merci ba maman. Merci ba maman boza bengra. Lelo beaucoup ma souvent maman Denise to maman Olive. Ya modé. Au moins ya modé bo am kolo mo benga. Mama di mama voyage zo kabula batu mais de kolo mo pas d'autre que baninga pour na mama di mama to ma destelep so li kamboyo. Oui, so za na image na ngai. Na bi, je mets en général hein. Ah OK. Bon, je me retrouve là, ok, vous préférez vivre na ba tchèque terme, na ba tchèque donc et ça parce que mboka obeta bisoka kara. Ya ngomoni maman Olive dans l'époque na ye a salaki ke na effort na emoko ameka ko sunga comédien. Mais tout ça peut belé ko sunga pe bisonyo sote yelo bo moko. De même maman Denise a ça va comédien assurer ma santé. Babi quelques bidons sauté quelques oui, on a baza ibelé. Pe babi le comme ça rabatu que peut-être so mi bo ke kuna ba sona meza ka mama chaka kende kuna bo minyo mama mukobo les 3000 moi bu akei o akende kuna bo la mususu solution za te parce que boza considérer te Gloria c'est faux archi faux. Mama chaka akei ko longola minu na HCG. Mukolo fere ba longole minu yemoko abangi abiba longole te. Mais ça peut essayer rendez-vous après un mois. Après un mois, et l'équipe déjà, maman chaque déjà n'a pas c'est comment écouter l'homme sous. Ok. Tant qu'on est dans l'hôpital, des médecins talibou déjà qui est boti terminé, il va m'inga ba biso. Ce qui est infection déjà
Et comment que ceux qui vont picoler en haut et comme ceux qui biki gloire à Dieu. Ok. C'est quoi? Boza Bengra, artiste et comédien, Boza Bassi Andumba. Lelo, bo pesa maman livre mon Congo pour Boza maman esika modo lo bani. Archi faux. Archi faux. Dakananga neti. Archi faux. Nanga ozala ingratitude. Oui, ngai ta on ya mboko. Ta on a commis na bi ena mutu moko na ebike apianga million te. Nan. Bananga ezale seigneur mona e. Nan. Kanto. Ok. Blaise Mafitu. Pas beau souffrant mingi. Ah mais oui. Comme compagnon d'élite. Toke bakinga sani. Kota la mère. Mère, il faut différence. Et maman boti bisoko. Papa mère ba Kota bena bakota bakimba seke wana toke eta la mère na kanto. Kanto oza bena fufu malili alete. Alete bena ibike no na tongo. Modiro ya. Aller à fufu. Aller à fufu. Et on a un péché. Il y a un monété. Si on a l'andika qui faut na kingandi po kabelanga kingandi po kabelanga. Na moni été. Na olela na oka motema passe. Peu importe. Il faut na mona kanto. Naza ka ingraté. Voilà, il y a moda bi fala mon account pour azalaka ingratitude condamnable. Il y a modé et ça qu'on dit ni ndo lo bukte na account boza ki ebele mingi ba longwa Kinshasa. O boza kana bango pe na ba Kinshasa boza kana ba misu ba na misu na ba kei. Tant vous avez côté ko so mi lo belanini. Au capi. Tananga yozala. On osera sûr que Roya Poto. Oh, même si Nabinza Meneng na kenda ba point noir, na kenda ba mbanda ga ya ofele, ndenge pe na kende poto, ya ofele. Bande kono bazu barrière bamboko, je pense que tu vas parler avec Kanto barrière tu na mboko yo. Oh yo. L'ingratitude des gens oh lamsu asunga na Kinshasa. Kanto. Anolinga ne poto te. Kanto combien de fois ngana ebi même alpha boko les bazu sa Kanto ke non. Ah, il y a Guigui Bokole, j'étais salé. Ouais. Guigui Bokole, Kader, bah, tu veux un match na Irlande. Combien de fois, bah, oui, non, bah, tambola, non, tambola, ni. Moi, je me suis dit, les Arabes, on est in Nzambe, Nzambe, kaka. Ayoka qui a monté, à Santa qui tena no tambola. A tamboli ça, à sentir ango. Le roi peut battre balobitro, réalité. Bande, on a mon sous semi-bali, baya poto, basi babengi sa bango. Bamsu ba koti na sama bele. Na mona ko tourner ke film mamo boy ya la brine par rapport makambo e monaki bande ko baya ba koma ba esclave ya basi na popa mwasi mutabengi siye ba misusu na Kinshasa oyebi na mwasi na France ta bechi po ya poto ko ya na o poto tango moma ozu ba réalité bande ko non ce soit ni modo ko betele so par pour ça on tourner le roi film mamo ya 5 minutes awa ba réalité bande ko ba mona po na basi ya poto po ya ra poto azara na poto neti gagi ya Jani na réalité ke ça qu'on a choc. Okay. Je l'aimais beaucoup. Un grand acteur. Moni Kambo Basala on a choc. Il faut une maîtrise. On a une maîtrise. Il faut comprendre la réalité. Il fallait pas. Mais c'est déjà trop tard. Donc non, comment filmer à Pongote, on a yebi penzate histoire ngwezandeni. Voilà. Au Seigneur la brune pardon. Même né dans le babou c'est Zara pardon. Il faut s'intéresser na pas bien regretter qui pour na Gianni mobi pour na brune. Né dans le babou. Tu avais parlé de Gianni pas brune. Né dans le babou Zara pardon. Yo kasi pardon faut le bana mutuka pardon tant on reconnaître. Zama excuse pardon moi. Voilà, bamsu bateka banda boya mikila poto yo komi na poto et salondeni. Bateka banda quoi biso to banzela mai pour na lukara. Mais maman oui mais potongo ndenge batekela banda ko Zara pe bongo peut-être mundela kangi ba tuebele. La situation c'est vrai que biso to bi ke bato baza OK poto bando ça ba makambo danger et on tikala biso tilelo na mémoire. Est-ce que quand tu es sûr que tu so boire na vie ba kimo ba ko yambote dans l'émission réalité voilà mais à préparer des morales et ça la bango monga na bika Nzambe soki apesi appétit apesa comme tout ça ndo ko so na poto ko maboire na ndako te pas de problème na wana etalanga te ngana otala Nzambe wa miminga awa na bika o sala ya minene Nzamba au sala ya minene rumeur au tambola sur les réseaux sociaux tu es arrivé ici grâce de l'artiste Ferregola archi faux
Si on a bien remercié dans voyage, on a remercié Héritier Wata. Oh. Remercié Fiston Saïsaï. Bon, Wata m'a tapé sur visa. Oui. Wata m'a tapé sur visa. Si. Oh. Expliquez ça. Wata tapé sur visa ndé. Ah moni. Wata m'a tapé sur visa. Héritier Wata. Héritier Wata na bien. Tapé sur visa na boule ni. Na boule qui non. C'est les affaires. T'es archi faux. Archi faux. Grand croix. Grand croix ndé. Il y a le coup de Parce que Héritier tapé sur visa. Ok, c'est des bêta concert en septembre. Yo ya. Oui. Aïe moi zo bengango. Lever les rideaux, il y avait le 21 septembre. Ok. Ouais. Ce qui n'a pas remercié Batu. Ok. Non, remercier Héritier Wata, Fiston Saïsaï. Toi, on a Wata. Après ce visa, ou bien qui est, parce que faut expliquer tout comprendre. Il y a benga. Ah bien qui Ah bien. Kaboy. Ah même tout l'angai. Ok. Naza spiritas. Ah aux spiritas. Ok. Tout yoga de. Parce que ça n'a pas cas. Le roi n'a la waratas. Ngana bando ngaza wa comme ça nga wario nanko. Na lata ngoma na nzoto sko ki wario. Naza spiritas. Le roi na osela pe wata promotion le 22 septembre na koma pe na basangisa. Capitaine Nabino yeye ya spiritas. Ok. Gavana Bouinoka n'a que comme un film notre père dans notre papa Emba. Ngam na comme un film papa Emba na tuni poni oloba ke ozan poni notre père. Notre père. Ngai na bimisa ba kofi na bimisa ba kester ba jana na banini. Na comme un film na comme na suko na ngo papa ngai na ko comme na suko na ngo papa Emba bisinga. Mais ngabino nyoso na mona bino pamba. Ngamundueri ngape na mutu na ngamundueri. Abana bongo. Oui, ye aponi mundueri. Est-ce que ngapona ka passer? Ok. Et choka ki ote. Tanga na mona bino pamba. Terme utilisé ngona ngabi no nyoso na mona bino pamba ngai mundueri. OK. Ngabi c'est langage que papa Emba. C'est langage que moi je suis spiritas. Voilà. Ça. Ouais. On remercie Héritier ça c'est ce qu'on a nabillé. Ça mutalobi na ngake non. Ya modena na posa pena anniversaire na ngai yozala. OK. Ça. Ce qu'on a compris, c'est à quel personne Schengen, babengana héritier babengana héritier té. Oui. Babillé ça. Ça ya bisinga ya modé l'anniversaire na ngai yo fosa. Il m'a dit expliquer biso tout yeba té. Parce que yobi au PC héritier merci. Na ça. To le rôle remercier batu na voyage nga eza héritier Watanabe na Fiston Mafinga Saïsaï. Oui. Il va saluer comme la Michel Apoto. En tout cas, on remercie Bango. Bon, paralo, Bango Kaka. En tout cas, Modero, Zela Soko Zapaka. Oui, Zela Morote, on a tout le monde. Vous êtes à l'aéroport? Je parle au Italie Modero. Ok. On remercie Bango. Ça, l'on dit, mon amoninga, l'équipe na âge, l'équipe na théâtre. On remercie le point de mon ami qui la porte. Oh, l'autre fingi ça ba musicien, je suis c'est fingi si ben de son pour l'artiste il fallait ba bengue qui mais tout à l'heure on a appuyé au visa, on a eu sur héritier Watanabe. Que tout soit pas babu ba rolo barat. Il y a les capes visa et sopio. Tu remercie pe ça ça peut caler qui ba beso sopa parce que ben de son dans moi quand bendo ya joka. Remercier quand tu sopinga te. Quand aza boye master boye bani boza batu bouti sika moko que ça c'est beaucoup dans le monde théâtre. Oui, ça c'est vrai. Héritier beaucoup dans le monde ye musicien yo comédien. Mon elo ko mi balé parce que Bendo son n'est pas un musicien. Fallait appeler visa babenge Yuma. Babengi pe nani Anthony Sampaio Yuma ya joka baba sopi boule. OK. Suko yo na tout no moto parce que balé qui mi balé musicien ba peso vision to bangalo ba bengo ke ozana nyongo mo kangi osinga na kingo a deux personnes na fo futa bango mo bayebi o ngana remercier bango tala vous avez pas micro na biso bien en tout cas bango mo bayebi pourquoi on remercier bango bango mo bayebi pourquoi on remercier bango bango moko bayebi pourquoi ozo remercier bango eza makambo yozo beta wana ba memi sampayo ba memi kingandi talenga te rien à voir et bango mbale bayebi ke na remercier bango non to episode siko ngali nga héritier
Dans Asperitas. Dans hérité. Oza papa Asperitas, Tozan. Capitaine kaka Asperitas, n'est pas Abiyoza capitaine Asperitas. Obi Tinanine. Masomo César obeta na TVT. Na mawa. Toyoka. Tika za Asperitas. Te expliquer biso. O comment qui on dit? C'est chaud hein. O comment qui on dit? Tika za Asperitas. Mais expliquez ça comment qui on dit? Ngaza Asperitas. Ya modèle bi Asperitas, ya modèle. Poto ye awa Foufou. Je pense que Foufou contribue quoi un ami qu'il est. Mais pourquoi pas? Ouais. Mais sauf que ça vend autant de modèles na bassin au monde que joyeux bien. Modèle c'était metteur en scène. Des talents, c'était scénariste. Mais pourquoi balade ça roka boula, balade ça roka nzoto Foufou? Pour yango nde marka ki makasiti. Oui. Na joie sango, na joie avocat, na joie papa na Milo, na joie papa na Caleb, na joie voilà PD, na joie papa na Devos, na joie sans maquillage, na joie camarade David Deloin, na joie camarade Pakaloui, na joie mobali ya Kalunga sans maquillage, na joie mon David Deloin, mon Pakaloui, mon Kalunga sans maquillage. Foufou na mikili ya poto. Les alites. Ma deux sabana pas à la rare. Oui. Bon, ça dit, on a deux sabana. Au moins, on qui ceux qui kambongo ezali. Il y a modé, yo bibino musana bino. Ceux qui kambongo ezali. Et modé comme la porte fougue, mais c'est ma mbongo. Ceux qui kambongo ezali. Oui, bien. Oui, bien. Ma deux sabana, on a bon, on a que. On t'a mis talent, on a kotara. Baboula Foufou boyo na yesiko papa expérience pour dire il faut mbongo ezala pona ye banane o gagner so ka mbongo ezali so ki kaka mbongo ezali va luka producteur le kebno sal pas de problème je suis prêt auto va na TikTok to tia bambongo faut expliquer clair auto ba tia lion auto nini na que faut expliquer biso bien pour te comprendre parce que maman il faut producteur Gloria faut producteur azala abimisi mo solo. Pour mon déro, on est à Sénit. Allez à bon, on a bandé à batouté. Tu vas bien à batouté. Ah si. Spectacle. Ah, qu'est-ce que bon me faisait? Tant que bien un spectacle, tout le monde a l'art. Spectacle sans l'art, et ça spectacle était. Ok. Ouais. Voilà, spectacle sans l'art, et ça spectacle était. Faut faire sous colère, ça va combien de boules? Oh, l'air, bon, mon coco. La scène. Sur scène. Bah 34. Na bolière à bon côté. T'es na boyena kokate. C'est non. C'est quoi? C'est non. Na boyero kokate. Mais na scène où les 34 boules à Foufou. 34. Mais Mikolo na kiti na ba 29, 28 na colit. 20 pour encore rester tombé boy. 29, 28 boules. Ya Miké ka boy. 29, 28. Avant les ango melarelo au moins ça il extra boule à Foufou to ça reste tomandé parce que ngana na habité mba personne mon amtaler à 34 boules à Foufou. Na tika diamba. Oza diamber. Dans fumer chanvre. Ya makasi. Ya makasi. Na tika na ngai na melango suste aussi ko eloni lesa ngai ezaka arme na ngai to besoin de lien faut me la diamba apparemment oui so lien on relate ba 50 boules so me lien ba 64 boules à Foufou oui ba 64 na madesu auto pondo o le album de auto et ça qu'on est dans l'album bien so lien on a 12 pour les folies soutien herné so na lien 12 ah non il y a 14 15 16 au lieu 60 boules à Foufou na 12 heures. Na 14 heures na kitina lié à 15. Parce que journée maintenant ça na 112 boules à Foufou. Ça n'est 112 boules à Foufou par journée. Si vous tournez rôle par exemple il y a besoin de combien de jours à rôle ta tourner ba c'est pour ça la film tourner combien de jours c'est là sous producteur monde bando ya kala aye ndenge kala yo komeli ba table so komi 60 tableaux to retourner 3 jours. 3 jours. Qu'on a 3 jours par jour, il y a 112 100 non, na journée moko. Par jour 112. Par 112 boules. Tu as 3 jours au lieu 336 boules à Foufou. Na 3 jours. CP. Bossa landé. Zanango katikata saki. Bossa landé na poto afuto mbongo na yo. Apa so misaki ya Foufou po na yo. Apparemment oui. Oui. Au capacité après Passé pas 34 boules à Foufou, ça ba Foufou ba 2 semaines à mandako bato. Même moi. OK. Oui.
Nanda kuskobo na nenga sans ten oli a combien de boules? 2 boules. Ah. Et puis Yamike A. Tu as on a où il est tant au côté à boy. Yamike A 2 boules. Son a les 3 boules c'est que bilo on a aucun goût. Et ce doit na scène et comme makamsus. Et ça rend normal tous abaki ici. Pour les bilo qui d'accord. Parce que il y a 34 boules 164 boules na et alors le côté na Jackie Chango tuni na scène nanda ko peso mona siliki obeta ke makolo bongo so habité otuni makolo obeta na film ezaka normal to zaka kisi ezaka travail na poto de ba no de combien de boules normal nazolia na banda ka batu bon ça déjà spectacle à foufou yum to ça le spectacle est-ce que to somba semoule ya combien na fikin to ba de libérer pas fikin kanga foufou semoule bosomi ka 4 saki quand tu as ça qui n'est pas son vélo pour passer que ça et on a 5 € matin 5 € rosa ah ouais t'es somba il y a 65 €. Hein 65 €. Oui que c'est moi la porte ça munene yum to zipsanga na bande yo vanda na poto nga panda la kin. Quoi différence entre ces mots qui n'est pas ouais. Au moins que tu commences à focaliser la foufou. Foufou aller à temps. Expliquer tout. Il y a modèle. Si on se remercier, tu nous remercier. Le jour le bague fils on ça Idalan. La fils on bit la mieux na poto c'est sa base de quoi? Mitingai nainki na poto. Oye kimi balé mozo milongola. Na émission yamba pakalobi na émission ko zela tengai na lobelo masolo pakalobi. Ah OK. Yo lo baka ya yo moko. Na kotika bobetelo masolo pakalobi. Yamba pakalobi na émission otu na yeba question yé moko à répondre. OK. Oui. Bit na ya ezani. Ils ont secret professionnel en ngai. Ils ont pour un travail tes privé. Ils ont privé. OK. Et puis ils ont qui micro. Pour le 21 septembre. Donc nous lobby nous allons na scène musicale. Scène musicale pas de Paris. On la sport toi. OK. Voilà. Osayo mon cara. Yuri mambo ozaba tu m'balé trop. Tu ni to yeba parce que to lingane to comprendre bien. Benga pakalobi. Et ça linga bien hein. Et ça linga bien le lo. Oyebi gena za spiritas. Parce que pour tes arabes passe pour ba comédie les lo comme il y a ka faut moi ça bengisa yo. Ça ka faut bala bengisa yo. Na ba ki travail mte bengisa yo moi te que travail mte bengisa. Oyo o longue qui chasse sa publicité dans Paris. OK matin. Ezalo wa filmer. Otala ngo yeba suka na monengeza. Ba viser coupe ça ba 3 à 5 ans à combien d'années? Ozota filmer. Oyeba suka na monengeza. Quand on voit le comme on met noir ça qui na sim. Ozota la filmer oyeba suka na ngo. Mais on a ebisi au film on ngé bana ke modiro ayo sa publicité ya scène musicale. Bazo acquise to comme vraiment na suka main donner que ça bazo acquise ndeko na mon collègue na bino mo ka kinda kufunda ka ba commander fallait ba na mois de juillet ba pousser na mois de septembre. Collègue na bino mo mutu akenda kufunda ka bango akenda kufunda dossier baninga na ambassade pour ba pimela ke visa ya fundi baninga na ebite so point de vue ko zane tant que bio ba commander bolingante ba mo ko funda na te ba maison Schengen ba pimela baninga visa. Na beta masolo na ebi on a évité ça moi passe pour la répondre. Nous sommes arrivés à la fin. Dédicace c'est ça de Naza na mboka la bango. Naza na mboka la bango ndeni ozalate. Atayo moko. Nana mboka la bango. No liende. Hey, quand tu as vu ça je remercie et puis nous senga babo rétablissement na mon boss héritier Watanabe. Ah ouais bon que à toi. Ah ouais babo rétablissement na héritier Watanabe. T'as beaucoup d'années? Oui. OK. Bailo canto yefona na bande mutaliboso bailo canto Shabanika pinga ya Betimbumbi Shabanika pinga ya Betimbumbi bambote belé na Papito Kindudi
to kindudi je te salue mon konzalemba c'est même pour tout engambe mandaka arme automatique tokuta les 6 engambe mputu mbandaka bambote belé na Gisile Moussé le boss français bambote belé na enga ikato faza pemenya nga rati balare bailo ratenga likonda to sa wapi epanen mais papa to no boka tete non na papier ba kombo silite na papier do papier ba kombo papier ba kombo kato chengai te papier ba kombo ba kombo wa ngai ba kombo ya te ba kombo ngo ouais bon kombo ngo déjà boka ki nga ba kombo ya te na mona te na moni Shabani Kapinga ya Betty Mbumbi kombo ya te voilà en attendant au réfléchir ba kombo moi je dis merci ba komilo ba kombo te ba komila masani ka ba komila ba kombo te rendez-vous na sali déjà dédicace na ngai. Vendredi le 6 juillet, on se retrouve à Lyon. Namboka Papi Kaimbe le boss, Blanchard Kabanga, Namboka Fabrice Moule le pourquoi pas aussi. Namboka ya Batu ya Ngambe Mputumbanda quand on sera là nous tous pour faire plaisir à l'artiste Fali Popa et le traite en abordant le 21 septembre. Rendez-vous le 21 septembre pour l'artiste Héritier Petit Watanabe. Oui. Moni biso ba oyo par la grâce de Dieu ce qui nous embête trop. OK. Moni Yesu ye moko to mona moto ayaki pona obikisa mokili mais babambie ba kombo tout ya mabe de basara biso ngai penza modero neti kolobake vinanga tata mwasi moko mama leki moko noko nga moko on a famille c'est-à-dire bazali. OK. Mais ba noter la papa biso. OK. Aux orphelins. Ouais, c'est autant papa Koufi on a moto relaté. OK. Donc ceux qui n'a remercié net na vinanga. Na remercier famille Bokole. Ya Gigina Alpha Bokole. Ya Bobo Bokole. Bazaro le roi famille. Mais oui, Tilelo. Les famille. OK. Donc on appelle la famille. Lydia Kwama, Sephora Kwama, Gina Mandianda, Yababi Ngoma. Donc ça va bambote bisika bazali. Bambote na Docteur Gloria Mutuku, Ritmobe, Selma Dosse. Selma Dosse bambote belé bisika bazali na pesi bambote na Papi Kader ouais Papi Kader José de Londres tika na pesa on anniversaire José pesa lelo na mo ba photo na yebi tika na pesa ba collègue nanga je vous en prie. Joyeux anniversaire à toi, Fiston Mavinga Sai. Bibi Siara Tuseku. Bibi Siara, je te salue. BBC. Meta Kapinga. Tapé son botte Kapinga. Domazé. Na ebité Ersil, la comme Kinde Kin. Na ebité soit na Miki Litokin. Ersil Pechanga. Bambote Belé. Maxi, Bambote Belé. Bambote Belé na la Duchesse. Na Ans Lozolo. Bambote Belé. Tu savais what non ça? Ouais. Bambote Belé na Devos na Josco na ya pour faire c'est pas bien ngala na pese mbote na Liège j'avais ma casse na Madesu Sami Mokili Bambote Belé na Fioti Ngoma Bambote Belé en tout cas tika na pesa ba collègue na Bambote pardon na bosanate na nisuso kima mutombo aux États-Unis Molai vienanga Kimbaseke vienga Dios Kokodan Zombo Duche Kokodan Zombo et Yagilin Bombo Fifi Yagilin Bombo Fifi c'est tout là viens Seattle Papa Lobé n'a pas essayé déjà Kimbaseke Spaghetti. Mame Vala.
Ah, mamé voilà. Ah, mamé voilà. Spaghetti. Tangelanga mususu koklo ya ba okimanga yo. Ba l'équipe yo moto bosali makolo. Ah, ngaye. Banango Banango Ah. Miracle. Miracle. La patronne. Miracle. Moi malamu. Bombo Fifi. Natanga ki. Nako bosana te ya gile. Uzebelie. Na no landi na simala. Utamayele. Nasuki wana. Okitaba na jani hein. Si. Kuba ki 2 minutes te. Oh Igor. Angaka mona matoi. Merci beaucoup, grand maître choisi Matata, ange adorable. Grand maître choisi Matata. De bons séjours na Qatar. De bons séjours na Qatar. Grand maître choisi Matata. De bons séjours na Qatar. Merci beaucoup à Jojo Ngondeme, la taille avantageuse. Mamie Miline Zembatus Pepe Lambeto, le respect à toi. Merci beaucoup à l'ingénieur de banque Nabiso, Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Gauthier Mascotte, je te sais, tu suis quelque part. Merci à Dézola, mon agence privée assurée à confiance. Rimark AD 31, agence assure. Dézola, de repérant. Et mon débeauté bimi. Par la grâce de Dieu. Paris à Paris. Oh, moi, il y a combien de jours? Des jours. Merci Jordan Misoa. Merci à tous les vrais. On a participé à Tango Fort. Tango Fort. Jamais n'a volé que ça y est quand même. Oui, rendez-vous les 6. Rendez-vous les 6. Jamais n'a volé que ça Tango Fort. Dans la salle, puis d'abord, dans l'église, on a nos amours, maman. Vraiment. Vraiment, bambo te belé na Tango Fort. Na lingake. Entend na monaki. Na bo yipseka ke na lingake. Ah, Congolais. Oh, ça là, monsieur égyptien, oh, monsieur, je t'aime beaucoup. Des bisous. Au terminé. Oh, mais merci, la gazette, monsieur Sili. Pendant ça, là. Faut que tu en aies. Ok. C'était à Saint-Musical, c'est au bêta. Mais il faut que tu aies parce que l'anniversaire à CSP, il y a son bel billet. Ou à taper à jouer visa. Donc. Oh. Wana yum to lo batonga mnoloba. Qu'est-ce que tu solo là? Pour la CSP. Wana yum to lo batonga mnoloba. Ah, c'est vrai. Ils ont filmé bien. On dit que comédien, comédien. Dans ceux qui l'ont remercié, on remercié Wata. Non, c'est l'émission Teke, où il y a Saliboué. On dit qu'on s'en dit voilà, la émission Tengaï, naïe, que ça publicité à scène musicale. Ok. Wata. Donc, il y a ce Wata. Wata Nabe, Moutona Tembe. Nami Konde. De Wata fait encore comme il faut ça. Quand il appelle la Wata. On a ébélé, on a remercié Gina. Ah, Gina Mianda. Na moni pe bapel na ya Gina Mianda nazo remercier. Janine Bola, petite sœur propre, nazo remercier. Donc tikanga na mona Wata. Numéro de téléphone quand tu commandes Wata. Plus 243 89 033 98 55. Encore. Plus 243 89 033 98 55. Et anniversaire sous Fiston Saïsa et Siko. Ma finga. Donc il faut na kende donc tarakaka. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire, avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100